Bonsoir, 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 Bana Nzambe. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 libota na Bana Nzambe. Mbote, mbote, mbote na bino nyonso Bana Nzambe. Place bozom na moma o bokolanda ngai. Mwana musana tata Nzambe. Na kombo na mama Elijah Nathalie. Ngai boye na salaka Nzambe na nzela na YouTube. Soki ezali mbano ya liboso boye malamu na oisika. Place mwana Nzambe mwana musana tata Nzambe. Na kombo mama Elijah Nathalie na salaka Nzambe musala. Tikete lelo na tikete na ngonga o na bonde la pote na partage na bino bolamu o tata Nzambe apesi na ngai ati na ngai na mkono lelo pote na partage na bino. Nzambe apule Nzambe na bileko nyonso, Nzambe mokeli na univers, Nzambe na mavula nyonso, tout puissant le créateur, Nzambe na netoli na tondi kotondi tata. Ngai boye na posa liboso na bana yo Père éternel na kosala mosala oyo pesaki ngotindaki nga na se na moyo. Nzambe nga na loba te loba, Saint-Esprit nga na loba te loba, Nzambe nga na mona na to mimonisa ma Père éternel na bolamu oyo te na kati na nga mpona koba kopartager na bana na tata Nzambe. Tikete yo lobela bana, tikete lobela peuple na Père éternel. Nzambe molimo santo leka na kovisite moko na moko kozo occasion ya kotala message au Père éternel. Visite bango pesa bango compréhension, ba ko comprendre le message oyo opesi na nga pote na partager na bango. Na sengi bo na kombo na tata na mwana na Nzambe molimo santo matondo 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 tata Nzambe. Nzambe mavula nyonso na pesi matondo. Nzambe mokeli na pesi matondo. L'idée des choses impossibles na pesi matondo. Nzambe bakoko na biso na pesi matondo. Nzambe na kembo mokeli na likolo na se na pesi matondo. Boinga na posa liboso na bana na papa na bolamu osalaki na ngai pote na partager na bana na Nzambe tikete yo lobanga na lobate. Mbote mbote lisusu na bino bana Nzambe place bozwami moko na bino. Kombo na nga mama Elijah Nathalie na salaka Nzambe na nzela na YouTube. Soki oyebaki nga na kana kombo ya mujinga avanze Nzambe a changer kombo na ngai mama Elijah Nathalie na kosipo benga ngai Nathalie mama Elijah Nathalie sœur Nathalie ekoza malamu. Ngabo nazali moko ya basakoli na salaka Nzambe na nzela ya YouTube na ba kobeta kilelo le Nzambe pesa nga ba message na ye. Bolamu nyonso to Nzambe pesa nga na molimo na ka ko partager na bino pote makambo nyonso te o to pasaka nango na nzoto ebandaka na molimo. Makambo to tali ko vivre na se na moi avai lata nzoto ebandaka toujours na molimo pe ko sukisa ba effet nango awa na monde physique. Tikete na partager bolamu na bino. Bolamu o ezali langage ya bandoto. Titre ya bolamu o nazo partager na bino lelo ezali langage ya bandoto. Na kanisa Nzambe salinga na bino mwa bolamu ebele ya koba kopesa biso ba explication ya bandoto. Alobaki nanga na kanisa na 7e mois na saki bino video be na 8e mois soki na bosanité. Bana na Nzambe alobi azali koswa na bana na kati na bandoto bana bazali koyoka te. Na lelo su na ko partager na bino bolamu o tata Nzambe apesaki nga na nzela na ndoto. Bana Nzambe na kofungula parenthèse muke te bakobanga Nzambe. Te bakobanga Nzambe na kotambola na biso, te bakobanga Nzambe na oto bimisaka na maloba na biso, te bakobanga Nzambe na oto yokaka na matoi na biso, te bakobanga Nzambe na ndenge tali ko vivre na se na moi na kangi parenthèse. Ngai boye mwana musana tata Nzambe ezalaki le 21 na la date. Ezalaki le 21 nazota la date awa o date yango na komaki te o place nekenda kosukela na hôpital. Ezalaki le 21 août 2025. Bandeko o ezali langage ya ndoto na kopesa bino explication langage ya ndoto. Ezalaki le 21 août 2025 nalalaki pongi lokwa batu nyoto balalaka na kati na butu ale na lali na butu na butu ya le 20 poto kendo kota to sito kota ki da le 21 na katikati ya butu mais na komaki l'air te parce que nazaki kolemba makasi na lamuka kite na komaler mais nazwaki message wana kati na ndoto o nazo partager na bino. Bana Nzambe za malamu koleka malamu. Nzambe za malamu koleka malamu. Nalali na butu le 21 août 2025. Nazali kolota boye. O ezali explication
pote bana nzambe bo bénéficier nango langage ya ndoto. Ngai mama Nathalie na kati na butu na bandi kolota. Ndoto na ngai ezalaki ndenge nini? Oza so explication nzamba pesinga pote na passé na bino. Nzamba lobaka ko utiliser nga moko makamba ndenge na ndenge lolenge na ndenge e bando kwela na bomo na ngai ngana subir ba conséquences wana pota révéler nga message pona ko pesa bino bana nae. O ndenge nzamba sala kana motu na lolenge nae. Na mama elaja lalaki le 21 août 2025. Nalali pongi lokwa motu no talala na kati na pongi na nga nazali kolota nazali kotamwa na kati na ndako moko songolo bato bazalaki ebele ndako wana kanti ezalaki lokwa ndako neti na fete bato mosusu bavandi na se bazo mela bato nyoto babendeli ba fete ezala bato mosusu bavandaki na likolo bon ngai siko mamelaja na koti na kati ya ndako wana kokota na koti na kati ya ndako namoni bato na bandi koyamba bato kopesa bato bambote siko na silisi kopesa groupe liboso mbote groupe mosusu ya bato bavandaki na likolo na ndako kota likolo parce que ndako yango ezalaki sise na likolo bolanda nga malamu ezali pona kosunga mwana na nzambe moko na moko toyeba koyeba langage ya ndoto na sisi kopesa bato noto bavandaki na sembote na bandi siko komata ba escalier ngama melage na bandi komata ba escalier ngama melage na bandi komata ba escalier nazo mata ba escalier pote na koma kokendo kopesa bato bavandaki na ndako kota likolo mbote na komi na katikati ya escalier kokoma na koti na kati na escalier boyo ka révélation o ezali pona ndoto ya langage ya ndoto. Ngai moko siko na komi na beskalier na katikate beskalier mba moko na yoki likolo nange kangami likolo komi pasi na moyena matasusu beskalier ezalaki te moyena zonga na sepe na se kote na utaki ezalaki te nazoga na komi koganga na kati na ndoto wana ai likolo na ngai pasi nazokoka su kotambola te likolo na ngai bebi likolo na ngai bebi likolo pasi après ça moto moko aye kosimba nga wana azwinga akitisinga na se mbala moko ndoto esilaka te ndoto esili. Ndoto wana esili ezalaki le 21 août 2025 nazo fungola parenthèse. Kolamuka na lamuki na tongo awa biso na UK bana o basalaki ba examen ba GCSE na ebite GCSE ba benga ngoli na français bato baza na anglais te bakoki ba GCSE pour ba koma kuna na bandeko na biso o baza na mboka pe ba o baye balobaka anglais te. GCSE siko ba résultat bana nana mwana nga moko mwasi examen na bango résultat na bango ebimaki bon yesi ko abimaki na tonga ke kozwa ba résultat ya examen na ye leli siko akomi na kata ndako na esengo azalaki nango a passer ba leçon o falaki a passer aye na esengo nga nazalaki toujours na se ya pongi wana ezalaki ba 10 ans nazolala kaka pongi mamela jalala mingi bongo parce que mamela jasuka ke musala azonga ka ba 23 ans yango nalala ti ba 10 ans ti ba 11 ans nalala penza pongi bongo. Mwana bandi siko kolamusa aye nesengo betinga porte chambre mama na lobi oui kota mama ka bandi mama abandi ko sepela mama tala bani ba résultat nanga o nazui teme o nazui teme ba o nazui ezali ba option nanga na pona ki pote na continuer yango na collège ngai pe mbala moko na lamuki na yambiwa na pese ba congratulation na pese ba félicitations o ezali parenthèse na fungoli olienga na yesi kolera silisi abimiake komaki ba 10 heures quelque pongi pe silinga na oliele na lamuki na bondela na ndoto onga na lotaki na butu ke likolo na ngai ekufi likolo ngezo tambo asusu te ngai mamelaja na elekeli ngai na bosani na bondeli pona ngote ngai wana siko na kiti na se komaki ba 10h45 na kiti na se na ndako na kota se pote na kende na toilette le na komi na toilette wana siko komi na réalité le na lamuki ndoto jisi silaki o place lokolo nanga ekangamaki na koka suko tambola te na lamuki nanga pe très bien na bondela ki te na tongo wana ole na bondela po na ndoto o nga na lota ki keno likolo kangami likolo zo sala nga pasi nga mamelage na bot na lota na bondela ki nango te bolimbisanga po mwana ya kolamusanga kolamuka na bondela ki lisusu te na kiti na ke na toilette le na ke na kiti na mbeto na bimi na chambre na ke na toilette kokoma na koti toilette na sa la petit besoin na sisi ko sala petit besoin nga siko bandeko na ngai wana eko kokoma ba 10 heures quelque chose zo ki ba 11 heures lokolo na ngai kaka o na lotaki na butu lokolo o ngai mamelache na mama ilaza na lotaki na butu na yoki na moni na kati na butu na ikotamba na kati na ndoto na zola lokolo na nga pasi lokolo bukari lokolo zo sala nga pasi lokolo zo sala nga pasi lokolo wana siko na réalité
le na ke na toilette na zonga na telema na toilette nazo ko kasu ko tambola te likolo na ngai est bloqué likolo komi ko so donc likolo na ngai est bloqué directement likolo komi ko so ngai pasi makasi likolo pasi makolo pasi likolo pasi moyena tambo na toilette ezate nga muta kota na toilette na makolo mibale moyena bima na toilette ezate na bandi ko ganga na bengi mwana nga nazoka pasi mama problème nga binaza na problème awa nazoka pasi oh bongo zoka pasi na penga bino naza na kata toilette awa likolo nange zo tambola lisusu te likolo nange kangami likolo zo swanga makasi na sali befonde nazaki na bathrobe babenga bathrobe ni na ebite babenga bathrobe na français lokoni na ebi ankombo nango te na pyjama à chambre vous nazaki la pyjama na chambre na nzoto na kangi bien na tumboli kaleso na lati kaleso na kangi bien moi sikona bima na toilette ezate na bandi ko jam ko pumba likolo moko na bimi na couloir tabi tata nzambe limbisa ngai olakisaki nga makambo na butu likolo nangesaki nga pasi na butu tala bonga na lamuki na bondelaki mpona likolo oyo te likolo bandi kosala nga pasi moko nayebi te nde na explike bino namoni moyen te wana ezalaki tokomi déjà ba 12 heures likolo ezo continue pasi wana ezali toujours kocontinue kosaggrave pasi wana ezali kosaggrave oyo ndotonga nalotaki na butu tobanga nzambe amalamu koleka malamu ndoto nga nalotaki na butu lokolo nange ezotambola lisusu te elateli nga ndoto le même jour le même jour nalotaki yango na butu le 21 août 2025 te kokoma na batongo nango na bondelaki te nde mwana lamusaki ngai bongo nake na toilette ba 10 heures et quelque lokolo na ngai ekufi lokolo na ngai ya droite ezosala lisusu te lokolo eboyi kotambola nzambe ezwa lokumu nkembo masanjoli moko ta kokano père éternel ozali nzambe kotikala nzambe toza biso bato bandeko nanga toza biloko pamba liboso na nzambe likolo ezali kocontinue pasi elekelinga makasi tokomi ti na ba 16 heures namoni moyen te nazokoka su kotambola te donc likolo mobimba ya ngai ya droite eboyi kotambola likolo komi koswa makasi moyen nani atango su na likolo na se boye eza te nayebisi mwana bokelenga taxi zwelanga taxi eyaka te taxi zwinga inde biso na hôpital wo tokomi na emergency le tokomi kuna na emergency sikoyo oyo nazolakisa bino oyo tokomi na emergency oyo balataka biso awa na hôpital tokendaka date eza awa na moke awa date yango oyo awa oyo date oyo sikoyo kombo na ngai na likolo kuna Maria Bumba naite so bomona ngo bien Maria Bumba oyo na hôpital tokendaki na emergency bapesinga on emergency balataka bata malade oyo elekani le 21 août 2020 biso na hôpital so okende emergency balatisaka bato biloko oyo pozali motu na malade oyo balatisaki nga na hôpital bazwinga kaka wana na komi na emergency wana ba moko bayelinga bakiti bato bakiti bamemaka bato bameminga bakena nga na ba x-ray basalinga ba photo ba x-ray bakangi ba photo balelo ko na balelo sala bona sala basalinga ne surtout bakangi ba photo mais bamoni loko te na kata lokolo na ngai bamoni loko te na kata lokolo na ngai mais nga moko nazoka keno misisa na nga makolo ezosala lisusu te bango bazwi kisi oyo bapesi ngai na lakisa bino kisi oyo hôpital epesaki ngai mokolo nga nakendaki kuna na maladi ya lokolo kombo na nga pe batiaki oyo ezali bakisi bapesaki ngai yango oyo kombo na nga bakomi wana bona kanisa bomona yango te kisi bapesaki ngai yango nini codeine phosphate codeine eza paracetamol moko ya makasi codeine oyo bapesaki ngai oyo mpona kokalme badouleur bapesi ngai yango bayesi ngai mpe susu namela lisusu babenga ibuprofene me ngai nakomela ibuprofene te so nameli ibuprofene esala ngai motema pasi boyebi ngai nalingana na ngai komela bakisi ya mindele te donc nzambe asalaki makambo na ntina nakozonga na nsima makambo oyo ekoleli ngai na mois d'août le 21 août 2025 na mois de juillet non na mois de juin ya mois oyo moko mosusu nalali na butu molimo na nzambe lobi na ngai banda komela aspirine nalamuki na ngai mpe na ntongo eyebisi ngai liboso te bolimbisa ngai bana na nzambe naloba ndenge ezalaki nalali na butu na mois de juin be na fin du mois ya mai molimo na nzambe ezoloba na ngai banda mela magnesium
babenga eloko wana nzambe alola magnesium babenga eloko oyo molimo na nzambe elobi na ngai namela magnesium oyo eza soki bavitamine namela magnesium wana molimo na nzambe elobi ezoloba na ngai molimo na nzambe elobi na ngai lisusu kaka na butu wana mela calcium soki na eloko mosusu potassium soki eloko nini na bosani komo na bakomo kwa makasi bongo na lamuki na nga pe na pesi na nga attention te tata nzambe nazobela te boye namela babiloko oyo mpo na nini mais nakendaki eleki une semaine nakei koluka bavitamine nzoka te ezalaki bavitamine biso atosomba biso bavitamine moins cher mpena na pharmacie bapesanga bavitamine oyo nazwi bavitamine na bandi komela ekoleka tokomi na fin du mois ya bajuin nayokisi molimo na nzambe elobi na ngai banda komela aspirine tata nzambe nazobela te namela susu aspirine ndenge nini na neglijaki tata nzambe alimbisa ngai na neglijaki kokende kosomba aspirine mpo otenga namela aspirine tokomi na kati hôpital basali nga baexamen etumbola makolo kuna bakangi bafoto koto bazongisa bakangi bafoto kaka na butu na emergency oyo place nga nakendaki nakanisana na foto awa nasalaki foto mpona kolakisa bino awa ezalaki na emergency na hôpital oyo ngai mama elaja na kati na hôpital na babeki bapesi nga babeki oyo na kati na emergency bapesi ngai babeki likolo na ngai eboyi kotambola babeki yango naza nango ti lelo oyo babeki oyo bapesaki ngai babeki mibale yango oyo bapesi ngai makambo oyo nazoyebisa bino bana nzambe ezali lisusu nzambe alobaki na nga kaka akotilize nga po te apesa bino bamessage bana nzambe oyo ezali langage ya ndoto na yo olotaka nini ndoto na yo elobelaka yo nini yo na kati na ndoto lelo olotaka ndoto olobaka nini na maloba na yo na kati na ndoto lelo olotaka ndoto na yo omonaka nzoto na yo ezalaka na eta nini lelo olotaka ndoto na yo omonaka bato baza entourage na yo balobaka nini beba comportement na bango ezalaka ndenge nini vis-à-vis na yo nga na kati na ndoto oyo ti elatelanga nzoto na kati na ndoto oyo na banda kolota le 21 août 2025 na loti na kati na ndoto na lotamba likolo na ngai ekufi na lamuki na tongo na bondelaki te me nzoka te likolo na ngai ekokufa na likolo na ngai pe na bomole na lamuki boye tokomi ba 10 heures et quelque likolo na ngai ekokufa bandeko bana nzambe ezali pasi pe mawa moto akoyeba experience ya kotamba na babiloko mibale kaka moto asufraka na maladi ya makolo nzambe na ngai azwa lokoma sanjoli alobaka kotilize ngai pote napesa bino apesa nga ba révélation oyo ezali langage ya ndoto na nga nalotaki na kati na butu elateli nga nzoto na réel na nzoto na monde physique makolo na ngai ekufi yango nalakisi bino oyo bapesaki nga na kati na hôpital lere nakendaki na hôpital bamemi nga na emergency baki kotraite nga na emergency bapesaka bato malade nalakisi bino pe foto ya babeki na banda otambola nango kuna napesi nzambe merci parce que semaine yango wana oyo nakoyaki malade ezoto makolo ezotambola so te nazalaki na congé na mosala nabukaki congé une semaine avant na mosala po ete napema ndeko na ngai oyo ezali langage ya ndoto na kata ndoto na omonaka nzoto na elobelaka o nini de na monoko na kata ndoto na olobaka nini entourage na yo lelo ozali kolota omonaka biloko nini entourage na yo oyo ezali langage ya ndoto na kati na ndoto na ngai na banda koganga ai likolo na ngai ekufi nazokoka su kotambola te le même ndoto wana elateli nga nzoto le lendemain le même jour ngai mama elage natambolaki na babeki yo oyo moto oza na makolo mibale pesaka nzambe botondi yo oyo oza na maboko mibale oyo ozali kosala nango misala pesaka nzambe wana merci boyebi souffrance nini bato batambaka na babeki bamonaka te natamboli na babeki pendant une semaine namoni pasi nayebi kopesa valeur ya makolo na ngai nayebi kopesa valeur ya maboko na ngai nayebi kopesa valeur ya misu ya monoko ya zola matoi na ngai mingi baza na makolo me makolo wana etambolaka te mingi baza na maboko me maboko na bango etambola te mingi baza na matoi bayokaka te bamonaki langage moko ya nzambe ya na kati na ndoto bamonaki bazwaki message wana na kati na ndoto me banegligeaki yango basuki na babeki lokola nga nasukaki na babeki mingi baswa bango na kati na bandoto na banyoka olia alamuki lera alamuki abondela alamuki te alamuki abondeli te bolimbisa ngai bavene wana epesi moto malade
mususu amoni kaza malade na kati na butu azolota kaza na malade na kati na butu alamuki abondeli te malade wana ekolatela ye nzoto mingi bakota na kati na bahopito na seba mabele likolo na ndoto langage ya ndoto nolotaki oyebaki kozwa interpretation nango te oyebaki koyoka langage ya ndoto te oyo ezalaki bolamu na tata nzambe bana nzambe to banga nzambe ndoto ya makona ngai ebukani makona ngai ezala kosala lisusu te ezalaki na sukaki na babeki nzambe na bomoi na ye nzambe na bolingo na ye agerir ngai pa alobaki na ngai nakotika makambo kolo po tenga na peso ba révélation oyo ezalaki révélation ya langage ya ndoto bokoto nga mamela jobikaki ndenge nini naye komona lisusu na koza tata nzambe alobaki na ngai namela ba aspirine nayebi te soki bandeko ba docteur bozali awa bokoma na bandi komela nzoka te misisa na ngai problème ezalaki nde na kata misisa na ngai nake kosomba aspirine na bokoto na nga aspirine nango ezalaki ya ndenge ni mamela yo sombaki na sombaki aspirine oyo tata nzambe alobaki na ngai mela aspirine ya mosher oyo makolo na ngai ekufi nazotamba lisusu te aspirine moko ya mosher ya 85 pence nayebi te 85 pence soki ezali combien namoni na kati na ndoto makolo na ngai ekufi na boreel mpe naye kosimba babeki oyo babeki ya sika bapesaki ngai na hôpital lere nga mameleje na koti na kati na hôpital bapesi nga babeki na tambola na babeki oyo pendant une semaine mayele ekozonga ngai na bandi kokanisa tata nzambe alobaki na namela bakalisium namela na bandi komela babiloko yango nasombaki nakei nasombaki mpe aspirine yango na bandi kokubula aspirine ti pasi wana esili ngai oyo ezalaki na bolamu na tata nzambe to neglijaka bandoto te bana nzambe kodini oyo bapesaki ngai na hôpital kodini oyo ezali paracetamol moko makasi eloko na remake na nakanisa na meli yango kaka mbala mibale bakisi yango nyonso tu na meli mbala mibale te naloba na meli yango mbala combien baplaquette nyonso tu eza awa bapesaki nga 3 plaquettes na meli oyo ndambu na melaki yango combien na meli yango 7 na meli 7 comprimé baplaquette nyonso tu yango oyo eza na kati komela yango le na bandi komela len makanisi ye koyela nga nzambe alobaki na nga melaka aspirine na kati yango na bandi komela aspirine le na banda komela yango kodini oyo badouleur yango ezalaki nango kaka naye kokata yango na bandi komela aspirine na bandi kobukuta aspirine na bandi kobukuta aspirine yango ti lelo nazobukuta baaspirine wana baaspirine yango nazomela yango oyo nazomela baaspirine wana pasi wana ezali kokende pasi wana ti pasi wana ekosila makolo na ngai ebongi oyo ezalaki message tata nzambe pe apesaki ngai elataki nzoto epa na nga mpo na likama bandoto bavia bato ebele ebebi na se na moi mpo na bandoto bato ebele lelo oyo bazotamba na bahopito balali likolo ya bambeto mpo alotaki ndoto moko baswaki ye na butu na nyoka mpo alotaki ndoto motu moko bambaki ye libanga na lokolo mpo alotaki ndoto moko lokolo ezoswa azwaki yango en considération te misusu miso ekufa parceke babwakelaki esoi na miso na butu na kati na ndoto oyo ezalaki bolamu na tata nzambe abulamo na bino abatela bino apesa biso nyonso sagesse Saint-Esprit apesa biso sagesse ndoto elataka nzoto yo ndeko mwasi ndeko mobali oyo neglijaka bandoto ko neglige ndoto na ote nzambe abi pourquoi azali ko beta sete likambo bandoto oyo pa bana na ye nzambe alobaki na ngai azali kolobela bana mingi na kati na bandoto me bazoyoka te bazokomprendre te ndoto lisusu langage ya ndoto na ndoto nolobaka nini na ndoto nomonaka nini eloko ni elekelako na kati na ndoto na ka ezali bakle moko moko kle ezali baimage moko kle okangaka na kati na ndoto na nga nalobaki nini makolo na ngai ezoswa nazokoka suko bunda te bolimbisa nazokoka suko tambola te makolo pe esui pe na moi pe nakoka suko tamba te nakoki kosuka na babeki nakomi ko regrete makolo na ngai tata nzambe makolo na ngai nakotikala kaka butata nzambe ngai nakoma mutu na babeki ndenge tata nzambe naye komona pasi oyo bandeko oyo batambolaka na babeki bamonaka bandeko batambolaka na babeki bamonaka pasi nzambe azwa lokuma sanjoli soki ye te mosusu aza te nzambe na bolingo na ye apesaki ngai kisi aspirine oyo kuna na hôpital kisi bapesaki ngai bikisi ngai te kisi oyo tata nzambe apesaki ngai nazo continue toujours komela
ba magnesium na calcium na aspirine o tata nzambe apesaki ngai. Nzambe asunga bino, mulio mosanta sunga bino bo comprendre message oyo. Ndoto ezaka makambo ya réalité. Yo o muto monaka ndoto ezalaka nango mise en scène. Yo o monaka ndoto ezalaka bobenga yango ni bato balobaka français kuna bobenga yango soki ni na yebite. Ndoto ezalaka réalité. Ndoto ezali code o nzambe azosola na omona na ye. Azoko alerte yo, akolakso likambo moko ali koyela na liboso. O ezalaki bolamu na tata nzambe. Nzambe amona bino, apambola bino, Saint-Esprit visite bino po te bo comprendre message oyo. O ezalaki bolamu tata nzambe apesaki ngai. O ezali babeki mama elaja uti kotamba nango pendant une semaine oyo. Likolo na ndoto. Na loti makole bukani na ndoto e kolatela nga nzoto na suki na hôpital na emergency bapesi nga babeki na komotamba na babeki pendant une semaine. Eza facile te kotamba na babeki. Soko moni moninga zotamba na beki yo zana makolo loba tata nzambe na komisio na netelio. Merci pour na makolo na ngai. Ozalaki bolamu na tata nzambe, nzamba mona bino, nzambe a protéger mutu moko na moko, nzambe atambola na moko, bo negligaka bandoto na bino te bana nzambe. Ozalaki bolamu tata aleki singa na nzela opote apesa ngai langage ya ndoto. Titre ya message ozali langage ya ndoto. Na ndoto no lobaka nini, na ndoto no mona kani, eloko ni elekaka na nzoto na yo, eloko ni elekana na kati na entourage na yo, eloko ni omona kana kati na ndoto na yo, basala kaoni na kati na ndoto na yo, lelo ko lamuka na ndoto ni otolota kelekela ko na kati na botu, bondela nzambe. Po tayeba kosila nango. Kosila bakamno to molimo ezaka pe na molimo. Molimo ngondeni na ndenge to bondela ka tolobaka deja na kati na molimo na kati na esprit. Bolingo na nzambe batela bino na mabota na bino place bozwami. Bye 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 na lingi bino mingi na bolingo na tata nzambe. Nzambe na bikamwa na bolingo na ye abatela abomba moko na moko. Beba ke nzambe lingi bino koleka nyoso to pamba ta kela yo na ngai na image na ye pe na bolingo na ye. Bye.